Télévision, chaîne idéale, il y a pas vu nos actualités. Quand on s'est mis qui n'est rien partout, na mabota na bino kasi okolo alelo to yeli susu pona kosola pe koyo babozindo ya likambo etali ba sapeur pompier na République démocratique du Congo to yebi biso nyonso structure wana ezalaki ya kokabwana toke na boulevard tokuti ba sapeur pompier to na fikini ba sapeur pompier ça et là y compris na ba parti politique initiative yango ezalaki pona ko soutenir mokonzi ya mboka wapi ya kotaki na mokonzi ba organiser ki structure wana pona ko aider pour faire développer pe mboka na biso na kotangisa pe ko lakisa banike lolenge nini ba ko servir mboka na domaine ya sapeur pompier kasi mutu moto ezalaki tomonaki na ba etando mikolo eleki réconciliation esalemaki elongo na ministre aselo asangisaki bango pona koza kimia pour structure yango koma vraiment malam pe ko salema akati etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Sans plus tarder tozali na bakandi ya structure yango sur notre plateau na bangonde tokozwa ba éclaircissement pe tokosola likambo etali ba sapeur pompier. Sans plus tarder je dis bonjour docteur papa sapeur pompier. Bonjour madame. Toko yeba yo kombo nani fonction na sapeur pompier. Kombo na ngai Chinyama Mutombo Moïse. Fonction na ngai commandant chef du corps des sapeurs-pompiers au niveau national. Il qui bien réconciliation na bandeko na yo na monde ko moko pembeni na yo malgré mosusu amona nante eleka ki ndenge nini kopesa biso en deux mots compte rendu ya rencontre na bino au ministre à 5 biso voilà na moni bokomi équipe complet et ça le plaisir eleka ki ndenge nini mwana mboka réconciliation vraiment tozalaki ata meme na boka bwanyi moko te ezali kaka bandongolo misu bato balingaka te ke baksio ya mokonzi ya mboka etambola ndenge esengeli te tozalaka liboke moko banda to banda Chinyama Mutombo Moïse mwana mboka Okito Dieu Oscar Lukondo Kalamba Florent me bandongolo misu ne babanda kokotisa baiki na kati ya koroyo me biso tokabonaki te tozalaki kaka biso tozalaki kaka tozo jimele bango kaka mais toyebi na miso etando boluba vraiment bo solo te poto yebi na ndolpe ke bozalaki pena ya kokabwana yango esalaki basangisa bino ya ministre oyo tomonaki pe accompagnement ya quelques personnes oyo baza influent ya mboka na biso baakompagnaki bino kasi ndenge bosanganaki ndenge boza na likambo te tokomi wapi na structure ya basapeur pompier avant toyeba sapeur pompier structure na bino esokipaka na nini où sommes-nous après réconciliation ya liboso nazopesa mwana mboka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge ye moko mukolo institution na ye ya batu ya basapeur pompier ndenge apesaki ningisa epa ministre mokambi ya intérieur sécurité des sensations affaires coutumières pour sécuriser biso ba mission na biso ya terrain na collaboration na ba structure mususu na ba makambo etali sécurité na ba partenaires nationaux internationaux na we etali biso ndenge na uchi koloba boka bonyezala kite ezaki batu moko ne balingaki ke ba manipuler biso tanto ekotele lango tomoni tala bandongolo miso o balingi te ke musalo ekende liboso yango tomile orke tozaka bana ndako moko boka bonyezala kite musala ngo esi banda ou bien ils en gestation pour tout le monde avoir formation sur le terrain bozomona te musala ngo esi banda kasi musala banda kala tozaki na kati ya ko travailler na ba bureau d'études pour na koyeba toko kutinda batu na terrain ndenge nini na axe ya prévention routière na axe ya prévention ya ba bâtiment na axe ya contrôle
des sociétés de gardiennage na accès à contrôle au poste de contrôle comme péage na ba frontière na ba makambo mususu yango wana ndenge omoni ngai naza pembeni na bana mboka mwana mboka Lukondo Kalamba Florent okito Jeko Oscar toza na kati ya ko travailler équipe ya ba Adem na biso ba chargé ya ba opération pour ba statuer biso ba pesa biso rapport to panza parce que ba sapé pompiers so baza déjà formé na minute oyo bo ba ko travailler na Kinshasa ba travailler bo ba okena ba province ba kei et mikanda na biso ekozala kaka identique o chinyama mutombo azui décision na ndenge na yete o kito azui décision ndenge o Lukondo Kalamba te yango wana to senga ke ndenge mokonzi ya titele na biso asa s'impliquer na makambo oyo bobele mitindo ya mokonzi ya mboka nazomona muto mususu akoko yako chasu yiki kite voilà toke pe moi noki likolo est-ce que toko koyeba bo créer qui structure ya sapeur pompier pour na but nini po toyebi ba sapeur pompier na mboka nsuba ya kana na retard ndenge frère Patrice Ayemba toyebi petemi tukango ya na maite eza eloko moko existera déjà mais bino boye susu na innovation ya structure ya ba sapeur po bo sala ki structure oyo po na nini po na objectif eza biso bato tosali yango te eza structure ya bato ya mbula matati madame ekelama na époque coloniale wana toza na 1958 wana toza nano na colonisation ya Congo Belge Rwanda na Burundi baninga basi ba évoluer na makambo Congo tolekaki na ta moko très sombre na domaine oyo yango wana tango toye ko telema ba expert oyo bazwaka malakisio esengeli tomoni musalo oyo etali kaka Kinshasa te musalo ezati po ekende ti na ba province nyonso après la latina coopération régionale na internationale eza structure na biso te eza batu ambula matati yango tozozela ke gouvernement a s'impliquer yango na omonaki mukolo wana tokendaka na parlement tant tokenda na parlement wana tokenda ko déposer o loi ya ba ONG te o ya parti politique te ezaki pona ko valoriser service et loi wana ezalaki o ya batu ya opposition ou bien ya majorité contenu ya loi ngozalaki loi eza pona organisation du corps des sapeurs-pompiers national et son fonctionnement, c'est-à-dire organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire biso misatu nde tozo bozo mona biso boy. Toza ba cadre ya corps national ya sapeurs-pompiers, na kati ya corps national ya sapeurs-pompiers, protection civile azali, police d'incendie ezali. Et chaque unité na kati wana azana battribution oyo toko gérer po na ko émerger service oyo yango wana ba liste déjà ici bandi de ko salema et pas ba adem na biso ba liste ya bato bazar ki pembeni na monsieur Chinyama o baza pembeni na monsieur Lukondo Kalamba Florent o baza pembeni na mwana mboka Okito Oscar liste nyonso wana toko formango d'ensemble poto tindango acquis des droits ndenge to uchi ko déposer to accompagner dans la vision du chef de l'État pona nini epesa bana mboka misala on eza kolobaki pona nini balandi député ya
ya soki ya ba couleur politique wana biso te wana biso toyebi na ba action na bino ya na ngambo wana biso déclaration na ezaka toujours contre pouvoir mais bino bozo accompagner le chef de l'état mais présence na ekati na bino epesi moi présence na biso epesi baiki est-ce que toza na contrat wake biso tosi to créer ba parti politique tokokoma batutel boso bomona biso toza ba autorité administrative pour na ko gérer corps soki pe mukunzi ya mboka aluki biso ndako yeba nyinyi toza nango na mitema na biso tosi toluka ye plusieurs fois tokutanaka na bakale mais nayebi ke ndenge tozobunda ke nayebi ke pe papa pe alukaka pe bana papa pe alukaka so amoni mwana oyo akoluka ye pe mais biso toza mpomi te toza makambo mosusu evandi na mitema biso esanga toyebisa kaka mokonzi ya mboka ye moko. Voilà toko koyeba en tout cas toko zwa temps ya koyeba isumi mingi sur structure oyo est-ce que ça perd pompier pe eza na batebele ou bien besoin na bino ka ba figurant ou bien bande kwa famille les autres compter combien de membres structure ça perd na kati ya structure oyo oh toza wana Kinshasa tina ba province nyonso na minute oyo nous sommes déjà au-delà ya 80 000 agents et membres. Pona nini nazoloba pe kombo membre? Madame. Pona nini nazoloba kombo membre? Parce que sapé pompier bakoko voter. Oyoki yango? Bon memaki batu ebele bakine ko s'adhérer na parti politique moko kele. Bino boza na couleur politique boza boke gauche boke droite. On est zaki nini kasi? Biso tozo soutenir misala ya mokonzi ya mboka vision na ye tozo soutenir ba institution nyonso ya république et toza wana pe en tant que institution et tozo tambola tozo tala vision ya mokonzi ya mboka yende tozo talela ye ata ndenge nano tozwi ba matériel te nano tozwi financement te ba frère na tozwi eloko te kasi na amuru kaka ya mboka te tomitiki kaka boye kaka mpona mboka tozozela kaka ke bakonzi ya mboka bango moko bayebi kasi ministre ayambaki bino alobaki bokozwa arrêté mokolo nayebi ke aza autorité aza na kati ya kotravailler mpona yango. Voilà, on a vu que vous avez mon côté pour monopoliser parole. Vous avez papa Florent, vous avez papa Oscar Nangambo Puna, Italie technique, Coco Selanga, papa Florent micro. Tout on a été Puna, Mbote Nayo, papa Florent. Mbote maman journaliste. Se présenter na ba imbo kanyo so ba fonction na yo kombo na pena mobimba. Kombo nanga naza Florent Lukondo Kalamba. Naza chef à brigade spéciale des incendies. Naza ancien expert sapeur-pompier de la République démocratique du Congo. Ancien. Oui. Utangela kiango wapi ozo ki ba maele wana nyonso wapi pour lelo pour se porter grand ancien expert. Merci maman journaliste. To ekolango kala depuis 2006 otoza na kata service oyo. Malgré na bimina libanda mboka te mais ba expert ya ba pays belé ya mboka ya Europe ya Asie ya Amérique nde ba lakisa biso musalo à l'époque ya ancien gouverneur mwana mboka Kimbembe Mazungu oui nde tozwa kitan ya koyekola ngo très bien ti lelo tozo continuer kaka koyekola biso pe tokomi kolakisa oyo toyebi kolakisa pe bandeko ba congolais tomoni ba ike ba yaka pour répondre favorablement pe massivement on appelle na bino ba musu ba saba volontaire ba musu ba yokaki ba moni ki likanisa ngo za malamu pour na ko soutenir chef de l'état ba yaka ebele na fiki to mona ba brigade na bino yo en tant qu'expert oto yebi na uskolo ba tout à l'heure
mituka anti incendie ya kasamai bayebi ko boma nini te makambo ebele botandi ya mena mboka na biso tomona katina na yango te po structure na bino penza ezala elenda ya mobimba etaka expert fo nini po saper misala ki saper pompier ekoma na lokumu na mboka na biso. Merci mama journaliste na mutuna na yo. Ndenge lobi mituka peut-être que ya retard oui ndenge balakisi so musalo ata batie mutuka na commune ezo senga nanu mutu nyonso na ndako na ye amilengela eza service population nyonso azaka saper pompier même yo epa na yo za saper pompier moto ekobanda muke kote ya nzungu kote olamba okozala na mai okozala na mwatisi essentiel oyo balolenge nini akobomango. Bandeko toza na bangwana baza bana mboka formé plusieurs fois ba expert pe baza ebele na kati obiso pe to formé mais toza na mwa manque ya matériel toza na ba matériel ya premier secours na ya deuxième secours. Premier secours toza lokola nete même bac à sable mabele o ya pembe ils appellent dispositif anti-incendie même un verre d'eau kopo a mai soki incendie wana eza ya mafuta te ya carburant te tisi ezwi boye okobomela pe moto mais esenga sikoyo ndenge toza na kati ya kosensibiliser population ndenge nini mutu nyonso amilengela pe incendie epa na ye incendie tokozela kaka ke mutuka ye ya te seke soki nalandi malamu na baliano na yo moto na moto eza na ndenge babomelaka yango. Oui toza na 6 sortes ya moto toza neti moto ya mafuta moto ya carburant moto ya bakoni elamba toza moto ya gaz ba moto eza ebele mais chaque moto eza na biloko nango ya kobomela yango wana toza na kati ya kote ya bana mboka ke lolenge nini na ndako no kote oza okokutana na likama moto kozwa paniki te ifalo yeba ke moto ana origine ya moto eza nini eza moto ya courant po soki eza moto ya courant oko utiliser mai te soki utiliser mai courant ekolanda yo oko utiliser mabele soit toza na extincteur nde appareil vraiment ou eza nanu mpona premier secours eza extincteur yango wana nde omoni bagen ifale baleka mpona kosensibiliser population porte par porte ke toza na monguna moko ya lisanga un ennemi commun eza nde incendie lolenge nini tokoki kodevier ye lolenge nini tokoki komaîtriser ye nde na ndenge wana. Qu'est-ce qu'il faut budget ba matériel nini lobi ka besoin d'insuffisance ezosenga nini otoki na ba petit détail te tokende moi en général mituka to ba extincteur to ba moto eloko ni ezozanga po musalo etamula malamu elongo nini esengeli tozala na yango comme nécessité pour na musala. Oui, merci maman journaliste. Biso tozosala oyo bakonzi batindi biso tosala. Oui, tali ba matériel esenga ba débloquer mbongo parce que matériel na biso ezo coûter cher. Matériel nini? Par exemple, net véhicule anti-incendie mutuka mundengo muni yaka wana c'est $250,000. Bon, soit soki balingi bacha moko na commune ça coûte esenga budget tokotisa déjà mikanda nyonso ba projet basenga biso tokotisi tozozela. Mais malgré kozela wana ezate biso tokangi maboko na kana biso tozo continuer kaka ko sensibiliser population kotinda baja na biso wana na terrain ke place nyonso zo leka te ya mutu ke tala likama oko komela yo oko bebisa libota oko bebisa société na yo oko bebisa faye nyonso ezande incendie nde musala omoni bande kona biso wana bazoleka porte par porte pona koteya en attendant ba matériel ya etant qu'expert totaki kokutana na ba événement wana tomonaki marché na biso awa ezikaki tomonaki entrepôt na de bonhomme ezikaki lobi tomonaki cheta de epelaki moto to bayimboka bakoko retenir nini soki bamoni moto ebandi ou bien se komi monene etant qu'expert basala nini ya moto leka na papa mpona kotuna epe mwa mito. Oui, merci maman. Soki otali nete marché de la liberté banda moto aliboso ti moto asuko makolo na biso inataki wana eza nde bandeko na biso o bache oyo place tel kamba il fallait respecter pe ba service mususu ezoleka neto ya biso tozaka batei ba pasteur na oto zala na ye moko mokambi ya marché ya liberté pona kotalisa elo lenge nini tokozwa ba précaution concernant ba incendie ezosama na marché de la liberté mais batiaka ngo na pratique te
bo toyoki tokobenga bino bokosomba matériel tel botia nano en place baja bazala sur place oya biso ke en cas ya moto ndeni bako intervenir toluki nano ba moyen de secours nano oya mike otoza nango ba extincteur toza nango tochango en place po moto nyonso bimambala moko munene te moto eza ekoma munene à partir ya négligence totie batu sur place les mois difficulté pe tokutanaka nango koyebisa batu okokende place mususu baye bayambi batu baja na biso ba expliquer bango incendie ndenge ezali mais bachango en considération te des mois difficulté toza nango yango wana musala tozosala mais il fallait bisika tozo tinda batu biso moko tozo leka esengeli bazwa temps ya koyoka biso mais inspecteur en moto yoka ka to monaka est-ce que na place moko propriété bakoko ya kosoma mo pa na bino to ko retrouver facile bon biso toza na ba matériel yango te tozozela ya biso ezoya au gouvernement azopesa biso toza kaka na mwa quantité ya moke bapesi biso toza nango kuna na bureau sur place mais toza pe na ba partenaire o baza agréé na ministère de l'intérieur bazoteka yango nde esika tokendaka par exemple partenaire alobino toza na posa ya matériel wana topesi adresse na bato baza agréé o bateka biloko ya bien ye moko ake ya misombeli baja baleki siko bazwa formation o tobengi formation ya sapeur pompier volontaire auxiliaire que en cas kama moto tala ndenge ko utiliser matériel de lo lenge tozokende yango wana voilà matin na yo mwana moko ko passer biso pe na suka sans plus tarder na question Mbote ndeko journaliste. Merci moko toyebani mingi na itandoike to ndobinga mena kombo ya ndeko Oscar Okito na ngambo ya basaper pompier toujours nalengi komata nao itali qualité te parce que tozana kotala lolengi bakonzi ba epesi biso ningisa ya ko bukuta na biso misato totiki appréciation mususu epa bango moko bakonzi ya likolo. Quelles sont les perspectives à venir pour les en place la structure? Merci beaucoup. Na yoki otone mutuna moko esalanga ngai mwa isengo na motema olobi ke pona nini mituka anti incendie yaka toujours na état na retard na esika ya likama soke salimi na pona ngai comme expert sapeur pompier na koyebisa oboye biso misato na ndenge tukutani na bandeko ba collègue na ngai boye eloko ali boso tukuti na kati ya Kinshasa tozana eloko ezozanga na kati ya service na biso ba sapeur pompier eloko tobengi na lopoto les plans d'intervention d'urgence ezalite na kati ya Congo na Kinshasa tukuti yango te lolenge nini pourquoi nazo biso plan d'intervention d'urgence ezali impossible na kati ya intervention moto kelonga Gombe ekene kosala intervention na Kingasani eza impossible moto kelonga Gombe ekene kosala intervention na Mbudi par exemple ezali pratiquement impossible c'est-à-dire que ndenge tukuti na bandeko boye tukuti ke non na kati ya Congo il n'y a pas un plan d'intervention d'urgence ezali te yango biso na niveau na biso comme expert to travailler plan d'intervention d'urgence ndenge to vanda bandeko boye poto memela yango ministre des tutelles akoka kopesa biso oyo to bengi mobekoli konzi tozolele ezali nini soki lelo tata mokonzi apesa biso arrêter tozo créer ba brigade communale et ko permettre biso pour na orienter ba intervention na biso avec beaucoup de facilité na kozwa exemple ya moke moto ke ya koza la mai plein na kati ya sterne nango ou bien na kati ya conteneur nango et yeko ba moto na de bonhomme soki mai wana esili moto ko wana ko s'approvisionner na mai place nini tozana likama parce que mai régit les écoutes ça moto quand incendie il faut tout banda ko traiter pota na maladie ezali c'est la création de construction de bouches d'incendie dans chaque commune wana ezali eloko to bingi dans d'autres na monoko lopoto source d'approvisionnement au bomi moto à quelques mètres aux zongi ou connecter moto kana na bouche d'incendie aux mai et ko permettre biso to zonga na lombango pour orienter ba intervention na biso mais na kati ya ville ya Kinshasa ingumba Kinshasa en commençant par la ville de Kinshasa to kuti eloko wana ezalite yango biso misato ne to vande boy on a déjà élaboré ce que nous appelons un plan d'intervention d'urgence deuxième possibilité na ko pesa yo na ko l'action ba commune ou par exemple commune ya Kiseso na kati ya commune ya Kiseso maman journaliste ozana biteni mibale partie accessible et partie non accessible ce qui est incendie salimi ou bien les caméras salimi na ngambo ezali accessible te lo lengeni ntiko ko orienter ba intervention na biso na commune ozana partie non accessible parce que côté wana mutu quand incendie et kokota te mais to ko boma moto ya ngambo wana ndengeni to ça censé protéger bato wana quel est le plan d'intervention mis en place pour intervenir dans les pareils cas kuna ezali kama mususu yango to solinga keno ba pese biso mobeko le konsi o itali arrêté o itali loi projet de loi et les cas pour pese biso ningisa
et permettre biso d'orienter l'intervention na biso na temps réel pour la population na biso à sentir que non il y a solo ba sapeur pompier bazali pour na kosunga biso. Quelles sont les perspectives à venir Oui. pour sapeurs-pompiers? Merci beaucoup maman journaliste Lissoso parce que pour na lolenge tozali kokanisa na mikolo ezali koya tozali kokanisa boye soki lelo ba doté biso epa tata ministre ya Yambo ministre ya biso digital apesi biso oyo tobengi arrêté na banzi okomona na kati ya Kinshasa changement ezali nini mingi tozali kolobela oyo etali moto mais secteur ya basaper pompier eza kose limité na oyo etali kaka incendie te secteur ya saper pompier soki inondation ezali lelo saper pompier ako intervenir soki noyade ezali les sapeurs pompiers vont intervenir soki accident de circulation ezali sapeur pompier ako intervenir mais pour to koka ko exercer makambo nyonso wana ou bien to créer ba brigade to tia yango na nzela il faut tozala lo eloko zo pesa bezo ningisa makasi ya kosalela yango mais makasi ezali nini ezali il faut tozwa loi to kozango wapi ministre ya Yambo yango na zeko komisa bango nyonso mibale et moto liboso chef de l'état excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 5e réunion de conseil des ministres ayebisi gouvernement pour na kobongisa mosala oya biso 51e réunion du conseil des ministres vice-premier ministre ministre de l'intérieur son excellence Daniel Asselo a lobby il faut réformer le secteur de sapeur pompier yango tozali kokumisa bango na bakariso bango bazwaki mais lelo oyo tozozela oyo balobaki na kati ya conseil des ministres ndenge badoptaki yela tanzoto pour epesa secteur oyo force to accompagner bango et population na biso eko vivre eko njema biso eko loba ya solo to moni ce que le secteur de sapeur pompier ezala améliorer à partir ya mobeko le conseil bakopesa biso. Maman na pesi yo merci mingi na mutuna wana pour ça ya équipement anti-incendie ils allaient vraiment vaste na Congo parce que jamais na mona la ville à Kinshasa to ko badana na ville à Kinshasa to za na 5 véhicules anti-incendie ata boko orienter ka ba intervention ndenge ils allaient pratiquement impossible mboka o ndenge zali boye to ko za na 5 camions anti-incendie te parce que ba événement ils allaient belé ils allaient ko bato bazo bosana tata moko za mboka zo tambola mikili nyonso to pona ba investisseur ba ya na mboka ba investir na mboka na biso mais nazo yipsa oboye investisseur moko te sérieux akoko ya na Congo soki ayebi ke non eloko nazo tonga entreprise na nga nazo tonga na mboka wana soki ba sapeur pompier bazali secteur de sécurité incendie za assurité moto akoya na mbongo na ya jeté atia na mboka na biso parce que ko tonga entreprise ya munene moko ko regretter ngo en un seul jour na makambo itali kama incendie 5 minutes 10 minutes ou investir mongo belé ne loko moko boye mais ou perdre ngo dans 10 minutes pour na makambo itali incendie yango wana avant ba investisseur baya il faut secteur ya sapeur pompier service ya sapeur pompier na Congo ezala améliorer so na o etali équipement par exemple ba extincteur ba détecteur de fumée plusieurs sortes ya ba extincteur nyonso ezali ka ba moyen ya premier secours ezali penza eye mais ezali à 100% ko résoudre problème te pona ko résoudre problème ezana ba équipement ezali esengami approprié eya pour eko ko soulager biso parce que les autres doté biso nyonso ba extincteur Congo mobimba ezali ya solo et qu'on aider biso dans un premier temps mais pour ça ya biso ba sapeur pompier ezali nini to soki le ba extincteur te maman soki bato ekwe na maya o ezindi okozo extincteur to kota to extincteur na kati ya mai to ko na secteur wana to na posa ya équipement sauvetage il faut ezala et le lengeni ni par exemple bato bazo kwe na mai wana to sunga bango babima des fois to na posa ya ba aéroglycère ba bateau marine ozoma nyonso wana ezali ba équipement ezebele moi to détailler ka to suka kana ba extincteur na domaine na biso ezalité bien sûr que extincteur pour la moto et que des biso mais ba secteur nyonso etikali oyo ezo senga pe ba équipement ezali belé. Voilà, merci le banon sur plateau message pour lancer na ba participer na ba et liboso nazo bana tata mokonzi ya mboka kaka ndenge collègue na ngai ya Otolo Bawa bana bazali awa o ba memi innovation na secteur ya sapeur pompier kotika biso boité parce que tozokotana na ba ko ebele tozokotana ba kale ebele pona komona mokonzi ya mboka oya mibale ministre na biso ya intérieur na banzi tosololaki biso oyo misato tovandi déjà tozali ensemble et na banzi na bozongi na ya mobembo ya sali na kati ya Kasai bozongi na ye ngai moko nazwaki déjà rendez-vous que non il faut tokutana na ye déjà ndimaki biso na banzi bozongi na ye boye biso misato oyo tozo obligé ya kokende pa na ye po oya ba biso to biso oyo za na kati ya mitema na biso ba yebisaki toza diviser mais tala bilili tozali biso misato ensemble
bozongi na ona kati ya mobembo oyo kei tozali koya na cabinet pona okoko koyamba biso et to expliquer yo nini eza kati ya motema na biso na banzi bataki na moni loi wana keneki na parlement bakonzi meme na kati ya secrétariat bamati makambo eza ebele oyo tokoko bimisa na média te mais tolingi tomona kaka mokonzi na biso ye moko direct ministre titel to expliquer ba détail donc maloba na nga na suka mpona population bavanda kimia déjà bakonzi basi batie miso na kati ya mosala na ngonga moke bakomona changement na lolenge nini basape pompe ya Congo bakooriente baintervention na bango oyo nazaki nango moke ya koloba yango wana. Merci papa Florent et ton frère pour que ça peut m'accompagner comme message essentiel nous avons la lancer na baikini sur. Oui, merci maman journaliste. Bon, je pense que ba collègue ba sisi koloba nyonso ngana zo lancer seulement toujours na tata mokonzi mboka que premier sapeur pompier zana nu ye moko nda ibi musalo très bien vraiment tozana bakale belé ya kokutana na ye eza musala ya mboka bana mboka ebele bazui formation ya sapeur pompier nde yango wana ifato memela ye cahier de charge na biso ba sapeur pompier pona musalo e mata ye moko aza premier sapeur pompier nde mukena zaki nango akubakisa yango wana tozongi na papa Tinyama pona ko conclure vraiment quels sont les critères pour adhérer structure à sapeur pompier faut la âge nini faut pesa combien le mbongo faut ya pe wapi. Madame, merci beaucoup. C'est comme si mutuna oyo nasina ya nolango na fikiri. Musalo eza bato ambula matadi, madame. Eza nango ya mbongo te. Oh pokota na musala bato a sapeur pompier, pesa mbongo pokota isati. Ata meme Bible lobi yo zuyango ofele pesa pe banyinga ofele. Makamambongo ezati. Il y a des formalités administratives en rapport avec les formations. Okokota tango zokota na service, il faut ba former yo, ba formateur bazawana, il faut zalna makaro, ba kufutia mbongo te. Ozwa nani ofele syllabus ofele cours nyonso ofele ofele carte de service ofele brevet de participation ofele. Ngana pesi longonya mingi na mwana mboka Okito Joko Oscar tango a ciblé eloko ya plan d'intervention rapide. Au monitoza na ministère il y a intérieur et sécurité. La non-assistance à la personne en danger, c'est une infraction. En entendant Oyo, l'État congolais a coaché à disposition d'Abisso comme des moyens matériels, équipements, financiers et autres. C'est pourquoi au nom des 3 experts et au nom de l'État congolais et au nom aussi du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui est présent là pour dans ce gouvernement, Mwanamboka, Okito Wanko et Daniel. Le corps de sapeurs-pompiers peut contacter les partenaires nationaux qu'internationaux pour réseau d'assistance en fait de matérialiser ces plans nobles d'intervention rapide. On appelle aussi ça, c'est un plan de contingence. Parce que vous êtes témoin à Wana Congo. Chef de l'État Yemoko a assisté Baka et incendie combien? Banda Kochika na pouvoir. Naebi kasi apesa déjà accord. Même le Premier ministre s'est apprécié accord. Même VPM et intérieur apprécié accord. Mais babanda kozelaka ke ba mona ke ndenge to sangani boy. Parce qu'il n'y a que 3 personnes
Ah, toza makambo yake. Oh non, moi je suis tel, je suis tel. Namini toyo. Nous devons sauver le service du corps des sapeurs-pompiers national. Voilà, il a moni malobezo mataka rebele bele. Faut qu'on a âge nini pour adhérer à cette structure sapeurs-pompiers. Le corps des sapeurs-pompiers, ce n'est pas l'adhésion. Il y a la phase de recrutement. Si ce que tu as na mikili ya bapaya, ezati na ba scout, babandaka na bana mikeboy. Les scouts sapeurs-pompiers, bana babandi nano, koye kola métier noble. Parce que surtout un enfant là français, qu'est-ce que tu vas devenir après tes études? Je vais devenir sapeur-pompier. C'est-à-dire c'est un métier tellement noble. Un métier, c'est pourquoi même moi Namboka, Lukondo Kalama Flora Lobby, le premier sapeur-pompier c'est le chef de l'État. Yemo comme moi Namboka, Félix Antoine Ségué Chilombo. Il était sapeur-pompier en Belgique. Aïe bien Ngonyos. À Jésus qui pétait na corps de sapeurs-pompiers. On doit prendre tout le monde des sapeurs-pompiers. Nabasina Mibal et les experts vont maintenant catégoriser les sapeurs-pompiers. Comme nous avons les sapeurs-pompiers volontaires, auxiliaires, semi-professionnels, pompiers de carrière et autres. Mingi nde ba bureau. Bureau ya liboso ya yambo. Omoni soki oza na primature. Okomona bureau eza wana. Oza détaché na direction, eza détaché na secrétariat général. Ya intérieur, pembeni na primature. Eza na adresse, eza na avenue Roi Baudouin. Sobokomi Kakawana. Est-ce que bas numéro BP 3839. Bokomona secrétariat permanent Izawana. Coordonnées téléphoniques. Ezana beau contacter les commandants à la protection civile Mwanamboka au Kito Djeko Azawana permanent. Même si Bokei na casquette ya Mwanamboka Chinyama Mutombo. Donc ba numéro na bino ko za afficher na ba écran. Soki tu afficher ba numéro na biso ezalo konti tozo neti to sala marketing ya service mais topesa nano ba adresse na biso madame. OK na secrétariat wana bureau ba sapeurs-pompiers zawana. Nafikine, foire internationale de Kinshasa. Il y a une zone entrée des imports. Une zone, les sapeurs-pompiers sont permanents. A Wandenge Toza Boitoza na des bonhommes. Na des bonhommes awa. Are awa ma crevette. Okati na limete salongo awa. Nasi ya so de moto awa. Immeuble eza na vitrao babengi yango papi business sale yango. Je pense que caméra eza sale yango o tozo formaka batu sale musu eza likolo bureau musu eza likolo eza jusque là ce sont des bureaux représentatifs ya service tozo zela l'état congolais apesa biso kije. C'est-à-dire quoi? Nous devons voir un état-major général. Il y a corps de sapeurs-pompiers. Bisika Oyo, Bakunzio Bazana niveau national, Bisukoyo, ba département na bango, na ba cabinet na bango nyonso ekovanda. Mais pour le moment, comme moyen de bord, voilà là où nous sommes.
Et il y a encore d'autres bureaux où Tokopé Sabino m'adresse prochainement. En ce qui me concerne, dengue un système ingi, n'a pas ça kaka coordonnées téléphoniques parce que tout ça la marketing awati. Ils ont ça l'État. Voilà. Makambo ko beze bele kasi tango zo bisa passe. Totiki on a petit amalbana munako na mikulu ko to kozuni ya bino lisusu. To mbadi pona bino structure pe bakambia. Sapeur pompier nde ba expliquer biso. Nini ba bengi sapeur pompier fait to komi waki depuis récupération na bango. Bolandi penza na molai ezala tiré plaisir pona nga. Ya ko présenter bino émission mokolo. Un grand merci à nos boss Rifan Kisombe. Et l'ongo na papi Kelly, à papa Joki Kumanda depuis Londres, papa Jean-Luc, na sima caméra. Tola Kibongo, na ingénieur Biomou, na montage Mike Uzaï, Théo, Tokten, na Mikolo. Bye bye!